Bonjour à tous les fans de Moulière Bataladora TV. Spéciale salutation à toutes les mamans. Comme chaque année, le 8 mars, on célèbre la femme dans le monde entier. Pour cette journée-là de 8 mars, nous les mamans de Moulière Bataladora TV, les mamans battantes, les Bassia Bitumba, nous voulons célébrer aussi à notre manière cette journée. C'est pour cela que ça les libino émission spéciale pour nous expliquer à maman, surtout à maman, pourquoi cette date-là, il y a le 8 mars, spécialement le 8 mars et pourquoi le 8 mars. Parce que quand on a la date, on fierté, mais on a et ça a une signification moko yango to expliquer bino na émission la biso et puis to expliquer il sous na mama makambo ebele o esangaka ke esala ke journée wana ba dédié yango journée internationale ya ba femme ya ba biso ba mama yango pour ne pas na monopoliser parole la lingi bokenanga ensemble to rejoindre ba maman la biso ya Moulière Bataladora, ba femme battante, ba sia bitumba quoi. Maman jolie, to sa une émission, bon on l'appelle maman Bibita. Maman Inasia, ba maman bitumba, ba sia makasi, ba sia ya hein? Boye bibi no mo ba maman, bola na maman do. Toke na plateau. Bon, na kominga yo na ma jolie. Ba Moulière Bataladora, ba femme battante, basi ya bitumba. Moulière Bataladora, nde tu explica bino ingoba, la Moulière femme Bataladora battante. Basi ya bitumba, ba femme battante, biso ye, bilombe. Amen. Bon, na ma jolie, na venyo déjà ma jolie, mais yo moko o se présenter, hein? Ah, na pesi mbote surtout na mama nyonso o bazolanda biso na yebi ke boza wana ngai ndeko na bino mwasi nde mama do tolo mama jolie na kuta mina mboka na Irlande na Dublin to sepe lelo to sola so pona tina ba mama nde ba pesa biso cadeau ya mois de mars ya mwana to kuta mi boso na bino. Amen. Jolie alobi sikoyo derrière la caméra eza makila. Oui, coulé pas l'anga, ils a qui pas naé. Mon chou d'amour, papa Ozano, coquille au balance les bisous. Imagine. Je suis là, votre humble servante Innocent Maurice de Silva, c'est la chair du grand réalisateur Serge Boutumba, ou bien surtout Koyo Kakaboye. Vraiment, nous allons couiller dans le mois de mars, toute l'équipe Moulière Bataladora, de gros bisous. Et surtout qu'une équipe Moulière Bataladora, nous avons beaucoup de femmes. Nous avons maman Mado Biki en Irlande. Pandi ya papa Vicky El Bozana. Maman Mado motivé Bassi, le bana Bassi qui est moi de la femme. Na lingité Bassi pour Bazalara. À la mouki na 7 heures, Malamoka qui a joué brosse à brosser, elle s'habille bien à qui nous salons. Non, nous ne voulons pas des genres de femmes. Tolingi Bassi Oyo, à la mouki 3 heures du matin ou bien 4 heures du matin à fléchir au genou nae, à sambeli pour na libota nae, à sambeli pour na papa, à sambeli pour na bana. 5h, 6h, Azana pour préparer un petit déjeuner pour papa, un petit conseil aussi aux enfants. Donc moi, si vous avez établi temps, la temps. C'est ça le femme que nous en avons besoin. Bah sur la coufa que le 8 mars, ils a passé que, bah ça là qui marche. Bah soit qui décision, on peut tout revendiquer droit. Bah coufa qui. Les autres avons ma martyr. Ceux qui ont popé civil na une nation, société mobimba, et la vie, vous allez bien. Maman Madonna Irlande motivée, si nous voulons de belles femmes, nous voulons de belles femmes intérieurement, si à malam, si à respect, les femmes soumises, les femmes qui exercent le Saint-Esprit. Maman, Bibi Tantonania qui est en Belgique, ne croise pas le bras s'il vous plaît. Moulière Bataladora, la photo dans la complet. Photo travailler vraiment dans le mois de mars. Motivé Bassi à la Bassi Malam, Maman Bibita. J'ai vraiment apprécié Michou Sala qui la fois passée. Continuez dans vos salles et que mois de mars, vraiment, tout qui n'est ni bosso, Maman Bibita, ton Aniyangi. Bassi à Malam. Dans Paris, Papa José et Bissa Maman.
à Salamakasi, vraiment s'il vous plaît, nous avons posé à Paris et lancé émission. Pour la bataille de la Ezala complet. Je salue ma maman, je salue des mamans, de belles femmes. Je salue des mamans jolies, je salue Basso qui n'a pas désespoir. Les lots n'a qu'à na prière, Basso va espoir. Basso qui n'a pas sa kobota, baladi ba prière, il y a maman Anne, le lot baboti. Basso qui le colle maman Sarah avec beaucoup d'espoir, beaucoup la foi, maman dit tant et belé, mais les lots, Basso ma bala, Basso va zémi pe baboti. Moi si Azali maman. Maman, ils ont toujours eu la maliputa, otongiango, buka moko, ou bien buka buka, ou bien le dos, mon libanda, ou bien tolo libanda, non, là t'es là-bas à moi si, mais dignement, bomba ma partie intime, parce que c'est ça la femme. Moi si téléma, tout ça la kakate, tout ce qu'on a passé, s'il vous plaît, ma sanga et ma mission habite mon côté. Kolata, obanda kolata, depo banda kolata, olembate, super jamais si la couleur, Versace jamais si qui ça va modèle, mais amna yo ils ont qui n'a pas. Botamaki vous avez qui n'a 0 année, aujourd'hui peut-être tu as 30 ans, tu as 35 ans, bah, même au bazar 25, 28 ans, vous ne êtes plus de jeune fille, vous commis ma maman, parce qu'il m'a bien les ébimina tolo. Bah, au bazar 45 ans, 50 ans, 60 ans, au Koufeli Mobali, vanda dignement, beaucoup la limite. Nous avons vraiment besoin de femmes. Nous avons souhaité par maman ce joyeux mois de mars. Nous avons bataillé d'autres salas au sala, au église au sala. Mais, tu as la première c'est que tu regardes au Mela et pas maman bébé Ngala, na palanca. C'est déjà famille Ngala bien avant. Nous avons besoin de vos soutiens. Ma maman, joyeux fête pour Nabino. Ma maman, vous avez bassi malamu. Ma maman, au téléma, s'il vous plaît. Ma maman, tout ça les lots pour Moukini et mon. Maman, que Dieu vous bénisse. Toujours à travailler. Bonjour, chers internautes d'émission Moulette Bataladola. Bonjour. Cette émission d'aujourd'hui, on fait précisément pour les mamans. Parce qu'on est mois de mars. Mois de mars, c'est uniquement pour les mamans. C'est pour cela qu'on avait profité de faire de cette émission aussi. Ça sera vraiment uniquement pour les mamans. Comment on a vraiment un partenaire parce que bangonde baza ba maman oyo bazo tombola lokumu ya mboka. Ce qui na ke na Angola wana na moni maman Ignace Moriso, motema ya grand réalisateur. Na ke na Irlande na moni maman Mado, là motema ya papa Vicky. En Belgique si je vois maman Bibita. Na ke sous kopé ça ba bonne fête na ba fan na biso. Bangonde baza ba maman oyo bazo tombola lokumu ya mboka. Na moni maman Igete, na moni maman Monique, na moni maman Mariam. Bonne fête Nabino. Bon, donc continuer Sikoyo, Baki, d'où vient l'idée y a journée des femmes. Idée wana et yaki lors il y a conférence moko ezalaki ya ba femme socialiste basangana ki pona ko revendiquer ba droit ya biso basi. Sikoyo ezalaki na 1910 conférence wana basangani ba femme socialiste surtout ba revendiquer ba droit ya basi et puis ba lancer idée ya kosala une journée unique pour ezala journée internationale des femmes et kosala ke idée ya date yale oui pourquoi date yale 8 mars c'est que date yale 8 mars ezabwe na Russie ezaki na groupe ya ba femme moko boye ba ouvrière basala ki manifestation moko ya impact à danger de biso ba congolais ba manifestation moko ya impact à danger et sala ki ke ba réclamer ba droit na bango ya ba mapa ba droit na bango ya mibali na bango ba kendaka na ba front batinda ba na ba front ozomona ke intimité na kali ya ndako ezate mibali mosika nini ba réclamer ba droit wana nyonso ba femme wana nyonso tu ezaki na précisément na ville à Saint-Pétersbourg na Russie. C'est que manifestation ezaki n'importe moko ya munene ezaki le 8 mars et ko sala ke ba association nyonso tu ya ba femme ya monde. To pese na koki opese exemple ya biso ba mama congolaise. Tout ce qui est comme le 8 mars to sangani to kena to revendiquer ba droit na biso to manifester pour la ko revendiquer ba droit na biso lokola to pese exemple ya ba viol ya ba mama. Na ba pays mususu pe le 8 mars c'est comme basangani
partout dans le monde comme le 8 mars ba comme ko sangana basi biso ba mama pour la ko revendiquer ba droit na biso ya ba mama kuna ba droit musu ba sangali pour ba revendiquer ba droit ba futa basi ba zo futa mabiente ba égalité ezate na musala ba femme ya basi na se mi ba likolo ni surtout ba le 8 mars chaque le 8 mars c'est comme que partout dans le monde ba revendiquer pour idée wane bandaki idée ba monaki impact esalaki na 1917 na nini na Russie na ville à Saint-Pétersbourg na basi wana ba ouvrière na ba sangalaki et ko salake na 1977 nde biso ba belge ba kekela biso mais selo nde ba français ba 1977 et au salake Nations Unies est déclarée officiellement journée à le 8 mars comme journée internationale de la femme, des femmes. Le 8 mars 1977 ou 77. Va déclarer aussi officiellement dans le monde et comme une journée internationale des femmes. Il y a chaque le 8 mars et salike basi à côté yo ba fêter mais fête tu vois na ce qui total boyo ki ka explication de ezalaki revendication ya ba droit côté yo ba revendiquer ba droit côté ba revendiquer pays na pays ça na basi na bango bazana manière bazo maltraiter bango sikoyo ba revendiquer sikoyo traitement ezala situation ezala bien katina bango wana moi explication na pesibino na tiki maloba pas ma joli eza bien mingi nde mama uti ko expliquer biso po ani to sepelaka na date ya le 8 mars na kantinga pe na comprendre mama zo na biso pe kuna o comprendre mais lo nga na sepela na o makasi kozala mama dona sepela kozala mama mama zo na biso pe na kanisi o sepela même kozala mama parce que tant nzambe asalaki mokili wana toyoki selon mokili ndenge ba savant nzambe apambola bango bazwaki considération ya considérer biso na le 8 mars na ba mama babundaki pour na bazwa ba droit na bango mais pas nzambe mama azaki déjà considéré pendant la création du monde na kanti to mona na Genèse 1:26 papa makuso ko tangela biso pardon to continuer na kanti to mona na Genèse na profiter pe na opesa mbote na papa maku papa maku aza bolingwa ma joli mobali na ngai amen homme spirituel oazo sunga ngai pe pona kola lisuna mamuna nzambe amen Genèse 1:26 Genèse 1:26 verset 26 wana toloba muke selon bonzambe pona tina na mama natanga na komona Yesu amen Bible le biso awa puisse Dieu dit, faisons l'homme en notre image, selon notre ressemblance. Amen. Amen. Nakati mwa mke ya mwana ngina loba, nzamba lobi ke to sala mutu na lolenge na biso. Nakanti batu mingi to kanisa ta nzamba bito sala mutu mutaliboso nzamba sake eza mobali, oui eza mobali. Mais asuka eka wana te kasali mobali a permité. Ta nzamba sake mobali asali mbala moko na mwasi. Parce que abi faisons l'homme en notre image, to ko continuer na 27 pour tous assis on a ba ande. Amen. À la 26, Bible le Binabiso, Dieu créa l'homme à son image et il a créé à l'image de Dieu, il a créé l'homme et la femme. Amen. Ya musika soba ke ta nzamba sala ki mobali asala mbala mona mwasi. Donc nzamba mona ki ke esengele na sala mutu na elilingi nanga. Donc ngai mama na yo mama zo landa ngai toza ba image ya nzambe. Alors mko nzambe azoki décision créer mutu. Mko asala ki ngai na yo. Siko lo mo kaka ezaka to mona ke mobali asala makil boso oui asama boso poto mona ki boy. Moi ça zaki incarné par mobali. Ya mo to mona ke ta nzamba asali mobali a forma ki na mabele a foulier. Maintenant koma ki ke po asala mwasi. Esengele soute ke asangisa mabele po be je ke mwasi
esika nga nazosala aza dia kati na mobali mpo na verset kuna alobi ke asali mobali asali mpe mwasi na portugais balobi crio hommage ya femia donc femia azalaki incarné kati na mobali alors nzambe ntango amoniki asali mobali mokili banyama mpo bato balaki nanu te asali mobali après banyama akomi na ntango moko abi te fo nasala mutu akokani na ye mais nakoforme sur na mabele te mpo déjà tosalaki ye apasolaki kote ya Adam nga nalobaka côté gauche mpo esika basentiment motema evandi abimisaki Eve nde tomoni ke nzambe ayekosala ayekobimisila biso mwasi nde esika wapi oyo mwasi ayeki kozwa valeur amonani liboso ya mutu parce que soto continue kuna tomona Adam ntango amonaki mwasi comprendre que être cher être mot différent abike na kokonge mwasi soki tomoni eza esika liboso oyo Adam lobi ke sikoyo donc moi ya sikoyo ebandaki esika ntango Adam atali abike sikoyo nakobenga ye mwasi donc esika na valeur ya mama ebandi esika na transformation ya mobali ebandi parce que mwasi ase unir donc mwasi apusani pene ya mobali azwi mbala moko force à se transformer. Adam a moni que non va penser na ngai ezalaki peut-être nazolo balabanyama bango bazo comprendre ngai te mais ce qu'on pensait na ngai est comme directionné na mutu aza lokola ngai donc maman azwaki azana valeur banana création à monde si côté maman za mutu moko trop cher ale nzambe aboyeke abimaka bibimela bongo ndenge abimisaki Adam abino mfona incarné ye pourtant na kobimisa mutu sosa na posa mona ye ebake mama moko abotami côté kuna Eve moko aza côté kuna donc ba mama vote ebake toza être cher donc toza na valeur banda création à monde na boy le 8 mars te na zolo ba merci na ba savant ya mokili na biso bazwaki date wana ba considérer biso mais mama faut bakoza mama banda création à monde pe kino Yesu akozonga. Amen. Donc maman za mutu oyo soka za esika fo transformation ezala. Maman za mutu oyo soka komi esika fo likamo ya malamu esala mabatu bayebake mama akomi wana. Na kati pona valeur o nzambe apesa na ngai na yo mama esama ki même na kati na synagogue. Ezala mwaso akutamaki akogumba mikolo ebele. Batu na kati bazolo bake samedi bakoyeko bikisa te mais tant que moi si nzamba yebi valeur ya moi sabi non na koti na synagogue on akoyeko bima boite sans que moi si oyo atatola ki akuta na nzambe donc maman on nzamba sala okoyeko zala bongo te sans que o confesser na munoko no koza une femme de valeur koza moi si a valeur na mokili o le 8 mars te on a évité bible est confirmé te que nzamba sala ki Eve o abimisa ki na mokili ce que ça le 8 mars bible lobi a côté nzamba bikisa ki moi si wana na synagogue ya kogumba ma bible lobite le 8 mars alors ngana o mama to ko se considérer kaka le 8 mars te so image joli ebi na kati yo mukie pona loba ebi biso ba mama toza fier ya oza ba mama toza ba être moko précieuse na miso ya mokili oyo et puis na miso nzambe tala kande na création nzambe akeli mutu asali mabele asali mabele afuli mupeba komi mutu azaki nyepe na puissance ya kokisala ki akitisi Jésus pour sauver monde akiti kabwe ya wana comme mama jolie aza mama makasi côté ya Bible ya nini na tiki ala kisabino valeur na biso ba mama comment toza précieuse amen ande mama do tolo balo nzambe azanzambe ya toute capacité toute possibilité so to benga ke El Shaddai donc azana illimitable azana limite mon côté donc azana na possibilité pe capacité nyonso azaki ne capable nenga boaka ki Satan ase azaki pe capable ya kokita Yesu akiti boy poto mona yeke auti likolo akiti na lobité pour la valeur pour tu vas respecter encore une fois maman abi fona bota mananzela ya mwasi donc maman comme mona atoza mutu ya pamba abi donc fona bota mananzela ya mwasi maman pour ba yeba que moi ça une femme de valeur mwasi baba si misomo azomizongi sasimala za faible être moko faible pesi mbele azala kolekate leka avec respect musala avec respect pour égalité eza entre biso na mibali wala moi ça une être faiblité nzamba kitisi Yesu abotami na nzela ya mwasi mwasi aza faiblité parce que Adam azalaki ya kolala alors nzambe asali mutu pembe na ye po asunga ye soki toza na pasi obitumba mutu ayaka po aider abunda na continue asunga donc c'est que mutu aza makasi plus que yo donc so bauti kobenga ye aseka aza makasi mwasi komimona ate ke oza être faible na kokate no okokoka parce que nzambe asali Adam amoni ke akomaki fatigué
alali kutu mais azwi yo mwasi atie pene na ye c'est comme on est que ba capacité na biso basi eza plus que mobali et mona na même to bimi to ye maman osala plus et mona na que si maman zali do changement ezalaka nzamba habité pour mokile comprendre valeur ya mwasi fona bota mananzela ya mwasi atomboli asuki wana te alobi te na moni misu baso comprendre ngo bien te po ba ko ko respecter mwasi et c'est nel kara bango ba mama ba accompagner tina ekulusu na pasi wana zo mona o mema ekulusu mais bango fa accompagner tina ngoma na Golgotha ba papa bande ko tika na ba mama bande ko lana mimi ko pesa ba mai ko pangusa mitoki ba mama balandaki basuki wana te ba kundiye bato liboso mutal boso mona kezaki une femme donc faut mona importance ya mwasi kati na mokili. Donc moi si akutani na Jésus après résurrection tant bazo kende kotala esika bakundaki ye akutani na Jésus a comprendre que tant benge Maria bi arabi maître na ngai. Donc aux hommes que maman tous la valeur qu'on se considère que le 8 mars au latima puta au lati mode africaine et Bible le bien jour international de la femme. Alors ta bazo international et sangisi biso na ba mindele na batu mwindu na siko mindele maputa ezala ta bangote. Siko to le jour international de la femme. Oui, biso ba mama congolaise angolaise tolati ba maputa. Siko ba mama na mindele balati maputa. Est-ce que c'est un jour international te? C'est un jour international de la femme. Mais ba balati amote baza ba femme te, baza ba femme. Alors ngai na yo maman to so comprendre que to za ba femme. Nzoto na biso za nzoto moya respect mamadou. Si. Donc on comprend nzoto na biso te le 8 mars. Non. Donc faut qu'on sait si na biso ça. Au monde a so image jolie. Au monde a que nini tout nini dirait yane au monde a biso ba maman et maman vraiment au monde a une mère de famille hein. Au monde a que ala tane ba bumoye mona na pole elle a jugé te ba maman tolo ba kaka moi li bumoye mona fashion ala ta moi ba parti à côté à simé mona na moi muke l'air est comme le 8 mars ata za mbongo te à côté fa pièce voilà ta maputa c'est que pour na ye le 8 mars kaka ezande pour na basi c'est que le 8 mars le kito komika na 0 heure maputa sili via ki moi c'est sili c'est que ça bon hommage non eza bon te et on te dit que maman aza maman banda création à monde donc autres maman eza nzoto ya valeur. Maman faut ba se respecter liboso même ya mobile na yo ou ya batu mususu ya mobile na yo ko za ndengi olingi mais devant batu devant église le 8 mars c'était maman et c'est comme on na mo na Bible nzambe avec Esther abotama ki le 8 mars Anne abotama ki bien rite le 8 mars bazwa ki bo konzi wana so to continuer par ma coup pardon tant que na Esther 4:16 toya mona que maman et c'est kazali même situation est grave maman ngai maman a changé la situation wana si donc maman za muto soki a telemi mokilo yeba ki a telemi même na kati ya compagnie ba cause a 4 papa ba osala so ba cheka maman moko obona te ezu équilibre même na ba cousine. Bon point proverbe français français mon le baboye éduquer une femme éduquer toute une nation. Pourquoi ba lobango pour biso place moi si kako ya bien place à côté pour maman musu pas ko kota les place ni bala bazar atie poto tu vundo baluba mais maman oyo aza bien éduquée o aza maman vraiment ko l'air à côté ata sami balié moko babi que des ordres za kuna ordre kota eza bongo yango na zo ba ke ba maman eza bien le 8 mars mais tu vas se considérer maman kaka mikolo botama ki mwana mwasi c'est considéré déjà une maman yeba dia koza mutu ya valeur na pamba te nzambe tango sali mobali azwi pe mama sali mbala moko mais a incarné ye kati na mobali habite tant na kobimisa ye mokile ko précier mokile ko mona encore une fois valeur ya maman donc itoza ba être cher toza basi ya lokumu yango banzoto na bisonde mama otiko loba wana faut te ba ko respecter yango lipumu na yo eza pona mobali na yo single eza bien na ba été mais pona chambre pona salon ça ba paya eza kitoko te olata msusu bilamba oyo ezo dessiner nzoto eza vraiment bien te siko lelo tozo koma le 8 mars toza lelo le 8 mars après lobi le 9 le 10 ozongi na yo lisusu siko wapi ki bo mama na ebite nanga la zone blâmer ba mama chrétienne toza totanga na mokana na Esther 4:16 pardon to pas comprendre Esther 4:16
16. Esther chapitre 4 verset 16. Bible la biso awa va rassembler tous les juifs qui se trouvent à Sicile et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis je jeûnerai, j'entrerai chez le roi. Amen. Malgré la loi. Amen. Et si je dois périr, je périrai. Vous m'avez force à maman. Maman aza mwasi ya le 8 mars c'était. Na ebite kuna roi Assyrie o azalaki mobali ya Esther. Na ebite bato bana kokutana na le 8 mars ou bien après le 8 mars Bible lobi a monté. Mais Bible lobi comment na moment moko roi il fallait apoma bato ya mboka ya Esther. Bato ya juif. Roi il fallait aboma bango selon décret moko boebima ki wana. Alors Esther esika azalaki ayoki message wana. Que ndenge ozala kati ya maison royale libota no kuna bando baboma yango siko roi azalaki mise à part po azaki na tango ande ko yamba batu siko soki mokolo ane ko kite muta ko kuta na yete faut poser la date wana siko yebani te zaki kan mais c'est étant que maman bi non parce maman za situation changeaka et sika maman za ko lele longwaka esengo yaka c'est alobi ngai nazo kende ko kuta na roi na kokota bino bo gêner na ngai donc maman za mutu ata pas c'est ça motema mais soki agumba mi abina ko luka nzambe te nzamba yoka mama abibino bo gêner na ngai malgré la loi donc malgré mibeko ke ba kokuta ne mokolo bo ngai na kokota abinga na soki kokuta na roi soki na kokufa na ndimi na kufa tanke mama mais na kokota malgré la loi to continue to moni valeur ya mama donc mama telemi habité même mibeko wana loi ezali ke so na keba okata mutu abinga na ndimi ba kata mutu etanke mama na kokota to so continue na Bible to mona na Exode narrative plus attendez autant tout le monde Exode 24 25 et ça mibeko yeke Moïse nzambe alingi abomaye moi sina ya bilonga na kotika ajouter Exode 4 25 Sephora alobi ke na kotika la veuve na ajouter maman de Sephora c'est une femme de tingai na yo net maman zolanda biso le lokoza quelque part likamo esala minde ba maman o basala ki ya Moscou kuna ya IRSS ba telemi ba se revendiquer pour ba loi na bango après Sephora a telemaki na Exode 4 25. Oui, Natangi, Bible dit Exode chapitre 4 verset 25. Le Sephora prit une pierre et coupa le prépuce de son fils et le jeta au pied de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Amen. Tomoni makasi ka ya mama mama dona ebite ba commenter sur sala médecine ou pas mais yebi ke libanga na nzoto ya mutu ko kata makele me ko luka infection ko luka tétanos mais tant que mama lobinga na koza veuve na ajouter so nga na télémité donc nzamba ko koma pa ko sala ikambo ya ko sala nzamba kuta ko mati ko nzamba sala ka déjà présent esika wana donc nzamba comme na moment il fallait aboma Moïse parce que azaki circoncis moi sina ye à comprendre abi non azui libanga a circoncis na wana abwaki nzoto ya mwana na makolo ya Yesu ya Moïse donc makila ne tangi nzamba ni bomona makila te makila ne tangi nzambe a se souvenir et se fera lobby na sali boye po aza mbali na ngaya makila tala makasi wana mama azwaki mwana oya boti azwi libanga abeti abwaki Moïse po nini a sauver donc c'est comme mama sauvaka mama pesa ka vie donc na sepela kozala mama ya ona bike nazana na bona portugais anga facile sinto-me orgulho être fier d'être maman pour qu'il donne à vie dans le monde pour ni maman appelle ça ka vie na mokili c'est fera appelle ça qui vit pas moi na ye mais et comme il a moment il fallait appeler ça sous vie pas mobile na ye donc la maman zo jouer des rôles kuna mwana kuna mobile mais tant que maman atali na que mwana akokufa on habiter na défendre na power donc kuna to résoudre mais na défendre dans situation oyo donc maman a télémarketing na gauche a télémarketing na droite habiter na za maman fona tellement tout c'est le 8 mars c'était Anne Aleli po azwa mwana asalive musana nzambe kuta yebisi ya mama do olangwe omelima sanga donc okomi ozolangwe ozoba makambo to ezoyoka na te pasi ya motema ya mama abite na langwe te
Maman déjà makamusu sozo défendre papa ozana bato ko mo neti liboma moko boy mais oyebi rôle na yo maman si on a joué rôle na la si ko na mitie na place na ngai sikoyo ya ki mama po ma jolie nde toza awa tobota bana o toboti tobali toboti bana mais so totali bien ba mibali na biso ba papa na ndako ba bana ba ene na biso ya kati ya libala potala papa bon kende na pe exemple et ça biso ba maman toza torobe être maman c'est pas facile mais eza eloko moko a valeur ya tout la moto ko za na fier ko banaza maman po grâce à ngai bozande boza grâce à nga mokili eza ndenge za ya ko faut za fier ko za lolendo vraiment ko za maman mais na pesi exemple na ngezali totala poni na ba papa baza ba la bisa liboso tokei musala tango papa bimi mama bimi l'air tozonga papa osande a se relaxer yo mama olongoli bilamba mbango koti na cuisine olambi muto liboso obenga yo na no lete muto liboso servir papa ya ovanda papa avandi abandi olia yo sikope yo ovandi na mbazi na bana bani olia ensemble osomona olobate bana bakufanza papa kufanza la de mbeza barara papa papa o bayaka ke moi ça vanda en tout cas baza sur 10 baza ta 3 nous sommes on a place à kolobake bino nya surtout to sala ka to ke vendredi samedi jour à pause batinya se relax na ndako yo mama rozala bilamba ya papa na bilamba ya mama au kotisi au trier o ya couleur na machine au sikoli ya pembe papa relaxé on se mona na ya bana papa relaxé ozomona bana na biso ya liboso ya solo nde mama otolo baba na biso liboso eza ba papa donc yo mama oza mama ko se considérer te que mama le 8 mars papa peut ko considérer mama te o valoriser o pese même cadeau le 8 mars non mama aza mama na yo nde mama mado choloba papa za mwa liboso pa mama parce que azwaka soin na yo mama o aboti ba papa na biso mibali na biso ba bosa na soin na bino mais biso tozo ko continuer yango pona la sake toza ba mama et pas na bino pe pa bana o tozo ko bota alors bo considérer biso kaka le 8 mars c'était bo valoriser biso kaka le 8 mars c'était na kanti tango am azolela na kati na temple mosali na nzambe eli abi olangwe ezaki le 8 mars c'était ba confirmer yango mais pas si wana na motema ya bana elkana zaki wana te anazo lela nzambe asali ve pa nzambe oyi mama zana kati na pasi na motema mais toujours zana makasi ya kopusa pe na nzambe pa rapport ya ba papa donc asali ve abi nzambe soko pesinga na kopesa yo ye tala makasi wana mama zana ngo azana mwana te mama ebi ba joli ebi ba papa bakumisa bango to makasi c'est vrai boza la force oyo physique boza nango mais force oyo ya kati yo ebatama eza pas ba maman amen so tali bien vraiment moi yo to witi na pesa ka exemple to witi misala biso mbale to sa misala mais yo lembi pour la que na très forte que toi na koti lisu na cuisine na sali na sukol basa na bongisi ndaku polo bila to bima tongo biso nyeso ndako eza propre là na ya isu eza idem lelo bongo lobi bongo na ela makasi mama ya mwana mama fier ba mama faut ça fier faut que se au tourner regard na yo za optimiste longola ba idée que le 8 mars na kolata maputa le 8 yango na lobi bonsko ba mama européenne ba ta maputa te mindele eza coutume na bango te siko donc le 8 mars baza ba mama te ou bien baza ba mama kasi yango likamo mama jolie il faut vraiment to bete la sete côté wana pour la maman surtout biso ba maman congolaise na mama do na oloba pour na maman to lata kama puta wana libanda tina kati et puis année na biso mobimba vie na biso mobimba ba maman eza le 8 mars eza te kaka date yo le 8 le 1er janvier eza le 8 mars pour le 8 mars tozaka kitoko tout ça ba est vraiment quoi bien
Au moins, vraiment, maman, au Canada, c'est ce qui fait que ça pour s'appeler ici, journée de la femme. Maman, au Canada, c'est le bossa papa. Papa, au qui, ah, moi, c'est n'a pas bien, oui. Là, moussou, maman, moussou, c'est, la lambe, là, pour journée de la femme, yabe. Et ça, bien, tu continues en haut, année, mobimba, vie, na vie, sonia, surtout, à qui maman, et ça, le 8 mars. Et ça, t'es caca, le 1er janvier, le 8 mars, pour n'engager. Le 22 décembre, le 8 mars, pour n'engager. Le nini, vie, mobimba, et ça, la cobunde, la cause. Et mon le 8 mars, ma jolie. Et ça, quand tu fêté. Et ça, ils sont fait la cobunde, la cause, nous sommes nous, tu solution na wote. Cobunde, la molo, quoi, na opé, exemple, quand il y a un viol, na mboka, la biso Congo. Le 8 mars, ma maman, lieto la tama puta, na ba amike, na mona ba koma la tama puta. Pourquoi organisation moko ba maman ba rosala te association moko ba maman salika ke ou bien ta bo tebi ke marche ma bi. La musu ba to boy makile tanga. Beaucoup tani na salle moko discours be ba maman ba province nyonso moi discours moko munene et ça pour la kobundela ka cause oyo ya viol ya biso ba maman na Congo. Au lieu de la tamaputa, tokende na baba comme la paix, on a l'air sous le 8 mars, on a pas jeune, nous sous na baba lité ba koti bazeni. On a te que ça y est là, morote, au lieu de rebondir la cause, mon royo que perdre les sous ba cause aux aki na on. Et là, on sous na ngol ba ngwana tamajole. Ande maman bipo pour rebondir la cause, et ça très important na biso maman. Soto moni na mukana nzambe rite. Akangama ina Naomi mais banda marche na bango eloko ekangisa ke na Naomi epesuka na nzela donc eloko ekangisa ki Rite na Naomi zaki libala ya mwana ya Naomi na Rite mais libala na esuki na nzela parce que mobali akufi ta mobali akufi Rite Naomi a epsi Rite mala muzonga no na mboka nao même na bali na boti oza susu na tan teke obala na mwana ngawana et puis c'est na nuni na zape suna mobali te. Mais Rite a lobby malgré les circonstances, les mamans doivent les circonstances na mboka na biso ya Congo, les circonstances na mboka oyo mama siko okutami ozokolanda. Rite a bina Naomi malgré les circonstances. Dans la lingu tukoyoka te oloba maloba ne pa na ngai. Pour Rite a loba ki bongo, a comprenant que quelque chose oyo eza pa Naomi, te pa ba mama wana kuna biska ya uta ki na Moabit ezala kite. Siko yo posa mama chrétienne, nous comprendre que eloko moko oyo za nango, et pa ba mama wana mususu kuna ezate. Et le comment ils animent kimia oyoza na ngoba mama wana msuna boma soki esika nini ba na bamboka na koyiko yeba te me yo yebi bien ke nga bazolela ba vieux les osala mais yoza na kimia wana Rite abina Naomi nga na mboka wana na zana kimia te na bota mjana famille ya soni yo mama ozola na fotala ke ngai na Congo na zana kimia te ba mama baza kuna miteme zana kimia te donc Rite abina Naomi na kotiko te ko répéter tout maloba wana te et pas yo kokufa nde pa inga na kokufa makambo nga zolo bezana Rite 1:16 alors et pas ngana ko pas yo kokufa na minde pas yo ngana kokufa poni na comprendre ko za na nzambe siko ngana yo maman tozo comprendre que toza na nzambe nde maman lobi que to sangana le 8 mars pour na pamba mais to sangani le 8 mars pour na kozwa même idée est-ce que bana na ya 3 ans ba bébé ba koko ba zo violer ba biso ba maman to lobi nini biso ba maman tozo comprendre sens ya ba maman biso ba maman otobota Yesu otobona ki résurrection ba maman on nzamba linga ki a valoriser biso abike photo bota mokonzi na sena mokili oyo pona le 8 mars to lobaka nini pona situation ezoleka na bamboka pona situation ezoleka na basi na kaniti Rite tanga kangama kina Naomi mongo alobi na kotiko te esiko kozande sikanga pe na kokufela situation na Moabit échangeaki lelo tozomona Yesu abotami na nzela na abotami pe ba Moabit bazana kati ya généalogie wana wa Jésus donc valeur ya mama eza banda création ya monde ti Yesu akozonga ya mwana na lobake na sepela kozala mama nyonso esiko zali loba amen poto za ba mama ya valeur toza ba mama ya valeur siko zali sepela lobake même nzambe abika bandela mokili ngai na kosepela na zala mama mwana lobi encore amen mama ezelengi koza mama ezelengi na kosa binote eza facilité mais ezelengi et ozozo responsabilité ya ndaku na maboko toboyi te mobali balobi ke ye chef en famille mais chef en famille so ake aluki ebi boye tout bosangisi nyonso ya ndako esuka na maboko anani ya mama oza kozwa siko responsabilité ya ndako eza na maboko nao totale biso ba mama
tomi kitisa tomi ridiculiser te na ba les 8 mars solata maputa komela masanga kosala ba bêtise ezanga tina toluka nde ko revendiquer ba cause moko na tozwi solution nango te tala kaka biso valeur na biso ba mama le a moi la zoloba liloba liboso abenga nani mama totala ba tala ba na biso awa ya mibali na ya basi so ba Ibaoloba, tu sais ma maman ma maman c'est ci, your mommy c'est ci c'est là, my mommy non toka my daddy my nini my mom ozomona so yo beti ni bakolo bani mama olobala papa de ozomona nyoso tu et puis so ba mwana mama nini so ke kwa sai mabe ba mwa papa nini wala mama nini wala mama michute wala ma jolie tala na bien wala mwa ma ide ozomona tozo kala tozo no ba teke mwana pa maku o mwa pa maku te kaka mama ozomona place na biso mama elo ronde na ngai na expliquer ba mama ya mwana ma jolie ya mwa peka na za na pour expliquer donc valeur ya mama. Même la Bible continue qu'on va trouve une femme donc on va trouver maman donc toujours bazo baka ke maman on va trouver une femme à trouver bonheur na mon kil bazo baka éduquer une femme éduquer une nation donc maman tala makamwana onzambe aso ko valoriser biso donc tout c'est les comité kaka le 8 mars alors le 8 mars wana eza même 4 na mitema na biso to ba ke d'autres za ba maman autoportaka onzamba portaka biso tout ça la différence entre ba maman chrétienne na ba oba yebite pour to za la posa la bango pe ba yeba nzambe tout ça la différence wana donc les tozo zipa nzoto na biso le 8 mars to zipa ngo chaque jour parce que za nzoto mo ya valeur ebi ba mama ba ko oloba comme c'est comme on va dire to comme ba sœur et on l'a qui nous sexy donc sexy pas ko olati pe na ndega suwa ya kitoko kwa ezate ka otiki mabele libanda ezate ka otiki mwa ba partia se malibanda te olati no sexy a suwa ya classique quoi eza ndenge tolobite ke o muto mitika te koza propre za bien koza na bien partout et puis ko bundela ba cause na nous solution ezwamite. Amen. Mingi vraiment tolobi pour la maman surtout na zwa ba maman chrétienne na boite ba maman mususu na ba nzambe te ngape na utaki na okape lo banzambe na changer kika na pe na posa maman akutam na côté kuna a changer ka alors biso auto changer ka toza kati na Yesu photo tala tozo tambola ndenge nini enseignement yezo tamsa biso kuna bible lobi ke photo tambola c'est le enseignement ya ba apôtre siko bango ba apôtre enseignement ni batike la biso donc maman faut ba rôle na yo. Donc, si tout rôle la maman, quand tu n'as pas la maman, il faut la soumise. Et c'est esclavagisme. N'habite que papa, soumission, et c'est esclavagisme. Non. Et ça, n'est maman qui soumettre na makambo oyo kokate, ou bien tu n'as oyo kenende maman ko aider yo. Maman, et ça esclavagisme. Et ça, liloba nzambe yo obenga maman chrétienne, donc il toza obligé. Ya kotambola selon ndengi ba apôtre batika selon ndengi bible ezaleli selon la parole de Dieu. Ndeto ko la différence entre ba mama ya mokili ndeto ko la différence entre date oyo ba sava ba considérer biso le 8 mars na oyo to zana ngo considération ba na création ya monde. En tout cas na lingi bino mingi ya on a vu que na sepela ko zala mama na lobi encore une fois amen amen na boy ke to zana bakanda boza ba ndeko na ngai ma mère ko les abe bolobi ce qui y a bien ya on na olo ba o memi na démission na bando démission so ça ba bando ba siko débat ezalaka. En tout cas merci na moni na oyo ya nini choix bon conjoint na moni moi quelques commentaires na se na YouTube na se na Holandela na on répondre peu baton mais na mona bolo baka émission kitoko nini félicitations ce qui peut moi berer eza bobi koto bobi tout ça la moi ba débat bo aimer bosali commentaire ce que ken na YouTube obeti Lutumba Sergio otali na se ce qui au s'abonner ce qui au fini pour ça commentaire. So s'abonner te au s'abonner, au sali commentaire. En tout cas, to Hollandela to pe sa ba réponse. Ce qui au batlingi batala ba mo na nga vraiment na Hollandela, be mission na osala. Tozo sala ba partage neto ko avancer yango wana vraiment. En tout cas, la lingi ko remercier équipe ya Muller Batalado avant ko tika parole pas mal jolie.
qu'on remercier toute l'équipe de Moulière Bataladora, Nabandi par Papa José Pierre Diavanga, les responsables des journaux Eben, magazine, na France, na moi, c'est maman Alpha Diavanga. Bon, ça a bien maman, qui peut papa bien, il a qui ça qui maman na oa. Na pesi lisusu, yeme il est visionnaire. Serge Lutumba. Na mama Inasia, yokutu na olobate, continue. Les 8 mars pour la weza ane mobima. Na moni mama Bibita Nsona, na papa Jacques Kakwiti, ma Bibita, na moni, en tout cas, balandi yope. Bonne fête na binope. En tout cas, papa Ozana, mon chou d'amour, nde na mesa oloba. Sali na yope. Namoni isusu tozape awa aza derrière la caméra tolobakaka pembeni ya papa Ozana les cœurs les cœurs de maman Jolie papa Mako salut à toi papa Mako. Merci. En tout cas je souhaite une bonne fête. Il y a le 8 mars à toutes les mamans du monde. Amen. Je souhaite bonne fête à ma fille Ida. Maman Aboukatina Claudia, je souhaite bonne fête à ma petite sœur Michou, à ma coiffeuse Nika, moi c'est à Richard. Je souhaite bonne fête à maman Florence, à maman Jeanne, comme les abats maman, hein, là aussi maman Jeanne, maman Florence, maman Claudine, maman Nyonso, je vous love. Natiki malobe pa ya. Ok, na pesipe mbote na maman Nyonso ya monde entier. Précisément, ma maman ya église na ngai panazo sangana, ma maman puissance divine, na pesibino vraiment mbote mingi, na pesibino la maman nyonso ya Afrique partout bokolanda vraiment na lingi bino. Nzambe apambola biso na mukolo oto kuta misu ya le 8 mars, ezalaka lelo te mais continuer kati na mitema na biso ko se valoriser. Na bosente na pesimbote ya mingi na mobali na nga évangéliste Mako. O azape encadré na nga spirituel, vraiment nzambe a continuer ko sale bolamu. Na pesimbote ya mingi na ba pasteur na nga pe bazo kamba ngai pasteur JP Louisane na pasteur Ogimu Kwayanzo vraiment nzamba pambo ba serviteur nyonso puissance divine ba serviteur nyonso ya mboka Angola Europe over bo portaka biso au cœur Zambe a continuer ko sala bino bolamu. Merci papa Ozana nzamba pambolo pona temps ozoko tia pona musala oyeke liboso na posente boss na biso ya Moulière Bataladora na mama. Merci maman. Zambe apambola bino vraiment. Si, Zambe apambola bino. Ma nièce, Mireille Diavanga. Ba maman nyonso ya bonne fête de maman. Sangalina, bonne fête. Patouné, Patou Diavanga. En tout cas, na bonne sanité, la maman de Petit Ilou. Petit Ilou, Priska. Moi, en tout cas, Priska. Nabanza ma Jolie, to suki na biso te. En tout cas, soki bolingi to continue bolobi. So bo mon to lobi mabe bolobi toza na pour la vie. Toza famille to beta la baku te même biso toza posa musale ke liboso. Maman ayeba position ya maman et tant que nzamba otikla biso tana mokili oyo. Ma Jolie okoki opesa moi prière pour na batu balandi biso. To kanga miso pour na kokumisation Nzambe. Seigneur, na yesu koloba merci ngai pe bandeko na nga kati na oesika osangisi biso. Ya solo osangisaka bana na ona pamba te. Nzambe soki olobeli biso pona tina le 8 mars na mokolo o ngai pe ndeko na nga mwasi o tozana o tokutami ensemble nzambe pona koyoka maloba oyo oyebaki tina. Kasi biso to comprendre nzambe valeur na biso eza banda osala mokili kino yo kozonga. Tika ete mama nyonso a se considérer une femme de valeur mokonzi. Tika ete mobali nyonso ayeba ko respecter mama mokeli na nkembo papa. Tika ete mobali nyonso ayeba ko respecter o ezali mwasi na kaka le 8 mars te. Kasi banda oyo ayeba ke yaza mwasi pe aza mama. Totiki nyonso na maboko na yo. Faveur na likolo ya mama nyonso akolanda émission oyo. A recevoir une part oyo ko sala kimia oyo ko pesa esengo na motema na ye. O biso to sengi te mokonzi to ebike yo kaka. Pe yo osimbi mitema nyonso oyebi eza kati na biso. Kokisela biso yango po eto Nzambe na solo. Totiki simana tango na maboko na yo. Kamba biso selon volonté na yo na kombo na Yesu. Ndebo itolobi merci Seigneur Jésus. Amen.
Bon, tolingi bino mingi. Bye. Que Dieu vous bénisse.